Bonjour, bonjour, bonsoir, ma communauté. Ça va dépendre de l'heure que vous allez suivre cette petite analyse. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser, comme d'habitude, d'analyser sur, comme on fait toujours des analyses, on va essayer d'analyser et décortiquer ensemble un petit thème là que j'ai cherché, un sujet qui les étoiles. Comment protéger les étoiles montantes de la communauté? Les étoiles montantes de la communauté, nous les savons tous. Ils sont là. Ils ont les noms. Voilà, comment protéger ces étoiles. Une étoile, c'est quelque chose. Une étoile, c'est une étoile, une lumière qu'on peut regarder comme ça. On peut regarder en haut. Donc, si on dit quelqu'un c'est une étoile de la communauté, quelqu'un c'est une étoile de sa famille, donc c'est quelqu'un qui vit par tout le monde. C'est quelqu'un, oyo mututu, il faut atala likolo pour mon ango. Parce qu'on n'a jamais vu une étoile qui est en bas. L'étoile est toujours en haut. Donc, on fixe le regard vers. C'est ça l'étoile. Tu peux être une étoile de ta famille, tu peux être une étoile de ta famille, par exemple, comme je disais tantôt, excusez-moi, tu peux être aussi une étoile de ta communauté, une étoile de ton pays, une étoile d'un certain groupe, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous faites ensemble. Donc, une étoile, c'est une personne qui est connue, ça dépend d'une manière ou d'une autre, par sa communauté, dans sa société, dans son pays. Donc, c'est quelqu'un, c'est une star, comme on dit. Une star, c'est une étoile en français. Une étoile, c'est une star en anglais, mais c'est une étoile. Voilà, en français, on appelle ça une étoile. Munzoto, comme on dit en lingala. Donc, on compare ça toujours d'une personne qui brille. Quelque chose qui brille, quelque chose, une lumière quelconque. Donc, la lumière qui est placée au-dessus, par exemple, tout le monde peut regarder. Donc, l'étoile, on n'a jamais vu une étoile qui est en bas. Les étoiles, c'est toujours en haut. Donc, on compare ces gens-là, les gens qui sont connus dans une communauté, les gens qui font quelque chose d'extraordinaire dans une communauté, les gens qui promouvoient une communauté ou une société ou une société ou un pays, les gens qui fait remarquer, qui se fait remarquer dans une famille ou dans un pays. Voilà, on les appelle les étoiles. Voilà, nous en avons plein dans notre communauté, nous en avons plein dans notre pays, nous en avons plein dans nos familles. Chacun a un exemple dans sa famille ou dans notre communauté. Vous les connaissez tous. Les étoiles de notre communauté congolaise. Voilà, comme je suis une Congolaise, je peux parler que de ma communauté congolaise ou de mon pays Congo ou de ma famille. Comme je ne parle pas des trucs privés sur mes vidéos de YouTube, alors je vais parler de mon pays Congo, de ma communauté congolaise qui vit à la diaspora. On va parler aujourd'hui de ça. Voilà, tozo lobela monzoto ou minzoto en pluriel, ce qui signifie en français les étoiles de notre communauté de la diaspora ou de notre communauté congolaise qui vit à la diaspora ou les étoiles de notre pays Congo, RDC. Une étoile, quelqu'un qui est connu dans la communauté, c'est pas nous qui avons créé ces mots-là. C'est un mot que tout le monde utilisait, le monde entier utilisait pour signifier que quelqu'un, cette personne, elle est connue dans sa communauté. Cette personne, c'est un vedette, c'est un vedette de sa communauté ou de son pays ou du monde. Par exemple, tu coupes ça par exemple à Michael Jackson. C'était une étoile du monde. Tout le monde regardait qu'il est là. Comme on peut parler aussi de Obama, le président, l'ancien président de l'Amérique. C'était vraiment une étoile parce que quand il est passé, quand il a pris le pouvoir en Amérique, aux USA, tout le monde regardait, tout le monde a écouté parler de cet homme-là. Donc, étoile les alliés
baningisaka makasi. Mutu mutusu okoza président l'air akei bobo osaniye. Mais les étoiles, ils restent. Batu bakolobela e kaka, que ça soit dans mauvais sens, que ça soit dans le bon sens, batu balobela kaka bango ba étoile. Malgré ba fonction babandaki ko assumer, ata soki batiki yango batu batika la kolobela bango. Ce sont des gens comme ça qu'on appelle les étoiles. Donc nyoso ya kosimba batu bakolobela, nyoso ya kosala batu bakolobela. Soki abali mobali boy batu il faut balobela mobali wana. Soki abali mwasi songolo mpakala batu il faut balobela mwasi songolo mpakala wana. Donc bazalaka batu moko nyoso basimbaka et lobisaka mokili. Même si bo pesi fonction atiki fonction wana batu bakotika la ka kolobela ye. Ba président combien baleka en Amérique, batu babosa na bango, mais Obama monde entier le belaka tilelo. Exemple comme par exemple ici en Allemagne, tilelo ce qui Obama aye awa mututu as batu ebele ba se mobilisaka parce que c'est une star, c'est une star, c'est une étoile. Aza munzoto oyo batu batika ka kolobelango. Batu wana de tozo lobela sko na communauté na biso. Michael Jackson a kufa depuis mais jusqu'à présent ba concert na kombo na ye salemaka. Batu ba se déguisaka lokola ye puis batu ba futi ba billet ba 200 € pona okende kokota na concert oyo mutu kaka se déguiser comme Michael Jackson et batu ba kepe kotala ngo. Donc ba étoile ba bunga ka penza te bazalaka wana que ça soit dans les bons dans les mauvais ou dans les bons sens batu ba lobela ka bango. Maintenant nous là comme je viens de vous expliquer qu'est-ce que c'est une étoile. Qu'est-ce que c'est une étoile pardon. A okoza la président ba Hollande ba président Hollande ba leka na France batu balobela bango isusu te. Président belé ba leka na bamboka pe belé batu balobela bango isusu te na bamboka na biso pe yana. Po toza pe na ba président belé te ba leka na Congo mais il y en a quelques-uns oyo batu pe ba yeba penza te soki tout monde na msusu yeba été. Donc étoile ezate qu'il faut za la ka mokonzi. Ko za pe mokonzi. Mais l'air ba longolo batu pe ba bosanio. Mais une étoile babosa na raïté. Attaque, ata sali mabe, bato bako loba kaka. Ba okiko zape bazo finga me bazo loba. Donc asa boko ba ke muto az étoile. Pourquoi eloko na ye et tout akabato? Pourquoi eloko na ye e lobisaka mokili? Donc beloko wana bato nde to benga ka bango ba étoile. Les étoiles baza bato batala ka bango likolo. Nyoso akosala boko monango. Tout. Voilà. Tozo lobela aujourd'hui pour ba étoile il y a communauté na biso les étoiles montantes au monde ata so kezama mkezo mona zo mata puis tout le monde parle de lui que ça soit dans les bons et dans les mauvais sens c'est comme j'avais expliqué au début. Comment protéger étoile yamboka? Moi j'ai l'impression que dans ma communauté dans notre pays à ma communauté congolaise à la diaspora et puis na Congo na biso na pays na biso Congo on a toujours c'était c'est pas comment je peux appeler ça, c'est pas si c'est une coutume, si c'est une culture ou c'est une habitude ou c'est un comportement, je sais pas où qualifier ça. Nous avons toujours cette habitude ou ce comportement il y a ko luka ko tirer ba étoile na biso na se. Ce qui mutu amati pas biso il faut batu ba bimebele ya ko combattre. Na ba communauté mso omona penza bazo protéger hein. Je suis en train de parler de la majorité. Nazo lo batte que 2 personnes 3 personnes té. Na ba pe mso omona ba ennemi baza me baza penza beleti. Mais dans notre communauté, étoile na biso to combattre kango na façon moko il faut akita na niveau 0. Et puis il y a blague té les gens s'organisent pour que ba koisa étoile wana. Je sais pas ce qui comportement on ezala dit à quoi. Okomona penza ba ko tirer oti okoya na se. Na ba communauté muso mona baza ko encourager mais certaines personnes po baza ngate ba ennemi o bazo linga ba tirer. Mais au moins vraiment la majorité baza ko encourager ba star na bango pour que ba avancer. Mais na communauté na biso to sala ka tout ozo tirer kaka bango na se. Il faut akoya, il faut étoile wana ekoya. Il faut tomber pour que tu se sentir à l'aise. En tout cas na yeba raté ce qui est alara dit à quoi. Or, toye bite ke omoni étoile hein. Ata soki bozo combattre ye boye bake e kopela kaka parce que c'est étoile. Mais biso siko tokenda kango tina suke loko to sala na mari misamo hein. Boyebi. Tina suka ti ebembelala.
ti étoile wana la soki elali topemi ndambo toluki étoile mosusu ba exemple ya ba visa na kopesa ya bato ebele oyo toyebi visa la oyo ya théâtre wana ti bokweyisa étoile wana omona topemi tozalaka na eloko wana. Moi je me demande souvent, je me pose souvent la question, c'est dit à quoi? Parce que tokoki koloba te ke ba étoile wana kaka ba étoile ya mboka na biso bango kande basala ya mabe biso tosala ya mabe te. Parce que omona tokoki kolimbisa mutu wana te. On dirait eloko ya sali par exemple kozwa mobile ya mutu mususu to kozwa mwasi ya mutu mususu. C'est comme si nous on ne fait pas ça. Toko tia penza mutu wana na ekulusu penza omona penza ba réunion ekomi ko salema ba groupe esalemi juste pour na ko faire tomber étoile wana parce que asumukaki asalaki mwa bêtise moko boye. Aboyaki mwasi na ye omona penza ba bosa penza ba campagne il faut aussi lisaye juste pour aboyaki mwasi na ye. Mais quand tu vérifies bien ces frères là ou cette sœur là oh azolobake il faut tout qui ça y est ce que otali tam su payer pe a divorcer déjà. Mais tellement eza étoile mutu asali yango omona to telemela kabiloko wana makasi il faut étoile wana ekwe ya poto yo kanzoto bien te na mitu na kasoki ezalaka dia quoi parce que une communauté oyo bozana ba star na binote ezalaka pasi bo s'organiser parce que ba étoile ezala biloko moko bazaka na ba trop d'avance même na ba pensée même na ba biloko basala ka bazaka na trop d'avance eloko peut-être oyo population nyonso en général ou communauté mobimba en général ezo penser lelo ya zo penser oyo ko ya na 2000 par exemple 25 to na 2000 par exemple 30 do bazaka na ba étoile bazaka mingi na ba trop d'avance eloko pe tinda ka to benga bango ba étoile parce que comme na ba initiative na ezali unique à son genre et ba initiative on ezo sala unique à son genre nde sala ka to benga bango ba étoile asali eloko moko di jamais fait, di jamais dit, di jamais fait. Omona ya bimine eloko moko boy. Eloko wana telemeza ya sika, tellement batu ba yebi yango mo batu ba komi ko tala ye. Donc ba étoile bazaka na trop d'avance na ba pensée na bango, na ba initiative na bango basalaka, na ba biloko e bango basalaka. Mike, tu peux penser exemple à Michael Jackson étoile montante ya monde wana. L'air Michael Jackson ayaki na musique na rythme na musique ezaki trop d'avance le long de tout monde ba comment ça lango na ba 2000 et tout ba partir ba 2010 de tout monde ba Beyoncé ba bimi ba to ba comment ça la ba biloko ba disco ko lande le biloko ya salaki mais ya bimi ça kango avant ba fin ba na yoka ba lo ba soki ba fin 80 ba biloko bongo. Pourquoi? Parce que azalaki trop d'avance et toi la azalaka kaka muto azalaka trop d'avance a mona biloko ko ya lobby. Tant que ce pays a salé yango lelo. Et puis mutu tout a obligé à talaye parce qu'il a sali eloko moko oyo. Mutu moko a yebite. A sali eloko moko oyo etika ko sale mate. Na lo bakango na ba video nanga po bima star e foza la mutu oyo bimisaka eloko e salama nanu te. Bato oh asali ni bimi scandale. To e sepelisi mutu nyonso. Omona bato bandi ko s'intéresser na mutu ango. Donc ba star normalement ba étoile à chaque communauté. Bazalaka batu oyo ba bimisaka eloko moko boye ya trop d'avance eloko moko batu etika ko sale mate que ça soit dans le monde entier tout dans une communauté bomoni yem tosala ngo ya liboso e okozala omone bimi penza tant que bimi lokwa scandale batu ba yebi yango te pouf ya bimisi yango bimi lokwa scandale batu wana nde ba benga bango ba étoile de bayaka na eloko moko boye ya sika. Toyebi Joseph nakati ya Bible. Poto okendeka na Bible parce que la majorité de la communauté tozala cannabiso tozala ba chrétien. Attends, j'arrange mon petit caméra. La majorité na biso ba congolais tozala ba chrétien donc tozonga ka na Bible hein, parce que ceux qui ezolo ba ma Bible, j'ai l'impression que congolais belé a comprenaka ko le ka ceux qui ozobe zaka ba exemple simple. Na Bible tokena Joseph. Joseph azaki mwana ya Jacob bazaki na bango tranquille na famille na bango mais l'air Joseph ayaki koloba bavandi kabwe na bandeko na ye bazaki omona azana trop d'avance Joseph aye koloba et puis nazonga sima mukendambo ba étoile wana eza eloko ba force akate ke po ye aza étoile ngape na ifuna sala tunga pe na zala star potro bango pa biso e ya za star ngape na star te
ki étoile wana, ki star wana, ba luka kango te, ba bota makanango. Eza la semence ya nzambe mutu atiaka yango, eza bénédiction nzambe atiaka na kati ya mutu wana. Chaque famille bazaka na étoile na bango, chaque famille bazaka na munzoto na bango. Omona nazongi sikwe pa nazongi isusu pa ya Jacob. Jacob do ya bota makinango, ki star ki étoile ba bota makanango. Ba trop d'avance wana ba bota makanango. Eza la ka bénédiction nzambe mutu atiaka yango na kati ya mutu wana. Soki ozo landela yango moni ezo simba te yango mona jalousie ya kato koma kuna. Na kena na Joseph. Ya Bible, hein? Pour biso wa Congolais, to bingi Bible makaz. To linga nzambe trop. C'est bon, eza ma bête, c'est très bien. Joseph, bazaki na bandeko na ye, bavandi. Joseph aye ko bimisa baza papa bango bandeko na ye, tout ça là. Bazaki o mona yazana ba passer moko baza ba trop d'avance. Bandeko ba comme mona déjà suspect. Joseph aye ko bimisa eloko moko. Joseph alobi ngai na kozala roi. Donc di fait ya loba ki ke ngai na kozala roi. Na loti ke ngai naza roi na komi roi. Abi a loti. Lera a relevé eloko oyo ekoya. Ba ninga na e baza na ba pensée ya lelo. Yes kwa zui eloko ya o ekoya na ba 10 ans 20 ans après. Eloko bimisa ka étoile na famille yango na batale et bendi siko jalousie. Alors bi ya ozala roi. De arrêve ki eloko oyo ezalaki nano ekomite. Ba étoile siko bazalaka na eloko wana nzambe tia bango eloko wana bazaka na ba révélation. Ba bimisa ka eloko esalama na communauté to mona mto abimine eloko moko boy esalama na communauté siko communauté te ba to na ba bimasa siko ba star. Parce qu'il y a trop d'avance. Trop d'avance ya Joseph eye ko sala na ko zanga secret. Ko zanga na secret batu bele siko batu ba révélateur wana baza penza na secret te pa zo kamote mezo tinde ya loba kaka. Parce qu'il y a trop d'avance aso ba makambo yo salema après. To azo salela makambo yo salema après ya o salela ngo kilelo. Omona mona ngo scandale. O abini na soutien kaka longoli bilamba. O akoti na libulu. Libulu balingi bakundina no mutute ya koti kuna ndenge nini. Do pesi bino abimisi bino loko moko boy o esala makana na communauté te. Omone bimisi mutu wana. Na lobaki bien na debi ekoza na ndenge ya mabe ekoza la peine na ndenge ya malamu. Voilà. Lera ebisi bande kone ke ye alota ki aza roi tout ça. E beni en. Na ndenge ngana okobetela bino histoire nyonso te boyebi histoire yango ya Joseph baninga ne bandeko ne bake na bilanga papa na bango atindi akendo pesa bango biloko akolia bobi mutu alobaki akozala roi to bomaye bazo bomasiko révélation oyo ya bimisela ki bango na poisa étoile azaka na babiloko oyo batu bayebi nanu te maintenant bobi foto bomaye Abito boke na libulu. To teka ye kaka. Ti na ndenge boyebi histoire ba ki ko teka ye en Egypte. Akomi kuna bitumbe silite parce que aza étoile. Do ba étoile ba bundi samaka. Pourquoi? Parce que bazaka na trop d'avance. Na ndenge na bango akoloba. C'est pourquoi ça fait mal de voir que ba étoile na communauté na biso to bundi sa bango ti na niveau ya ko boma. Malamu atabo bundi sa me bokomi na niveau moko bolobi te o ekoki. Parce que bandeko ya Joseph, ceux qui bazala ki na bitema mabe lokola biso ndenge ba congolais to kendaka na suka pona pesa exemple ya Saint Maria to kendaka na suka ti mutu ala na mabele balinga ki ba boma epe ba kata e mutu epe ba kundi na e bazongi ya mais telema ki motema mabe ezalaka pe na limite poso ki bomoni bandeko nanga balobela aka mutu wana boyeba ki azana trop d'avance eloko moko boy e ndenge na yebisa bino soki mutu azana trop d'avance eloko moko boy automatiquement c'est une étoile de cette communauté-là, de cette famille-là, de ce pays-là, de cette communauté-là. Donc, Azamutu, bon, qui qu'on maltraité, mais avec modération. Bon, to koma kat penza na suka te, to zala mite mama be penza te vraiment bandeko. Ki ati mutu e bembe lala. Parce que du fait d'avoir trop d'avance, automatiquement cette personne-là, c'est une étoile de cette communauté. Donc, akoki ko bakiselo komoko na kati ya communauté wana. To tretaka bango na kimotema mabe penza ti le bembe la te. Bon, comme la niveau moko lobite, on s'arrête quand même là. Elle a compris ou la personne a compris, c'est bon. Donc, to zaki neso na biso ya Joseph,
Bande kwa Joseph soki bazaki biso ba congolais to ngeto boma ngeto boma ki se mari ngeto boma ki ser visa na ba moloto tout ça là na ba poison. Au moment où c'était des gens vraiment extraordinaires. Ti ba bibembe na bango elala ti ba pesi moloto poison ti akufa kaka. Mais bande kwa Joseph bande konanga ba yeba ke eza quand même alobaki akozala roi. To boma ba msubo bite to boma po ani. To te kai kaka akende. Pourquoi? Baboya kiko simba makila. Baboya kiko simba makila na maboko na bango. Bandeko to evitaka ko simba makila. Ce que moni mutu moko boya dérangeaka. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, automatiquement mutuana il faut azana étoile moko boy. Il faut azana étoile. Siko azole kana ba étape. Ya ko bundi sama. Pour akoma quelque part na destination na ye. Qu'il arrive à son destinée. Michael Jackson Tokyo loba asisa ki penza mission te. Ti ba lobela onyo so boyebi. Alala kanaba na mike. Asala mindele ba sala tout. Ba conseiller ye ba babies ba faux conseil boye ba kawana ba profiter. Ba yaka ti ba changer na couleur ya poso. Ba sala ba opération sala boye po azala ka mundele po ba bo baby c'est kaka. Parce que c'est une étoile, il faut assis là. Peut-être les loyaux, tu as un Michael Jackson a déjà dans 60 ans, a comme on peut savoir cours, il y a musique, il y a ça va ça va tout n'engue a bande koye ko la musique ne wana bando la ça va pas de vent, pas de danse, n'engue Jenny na biso sala kango. Mais balinga ki akoma na suka te il fallait ko éliminer. Bande ko, so ki omoni nazo le répéter nga, so ki omoni mutu, bozo nini, nzete ambila bozo kate yo bota. Bozo telemela mutu me azo pousa na kaka et puis monde entier zo lobela ya communauté na bino to ya pays na bino to ya famille na bino yeba que c'est une étoile de votre communauté. Il faut la protéger. Il faut protéger cette étoile. Babo ya kiko to simba ka makila ba étoile te. To simba vraiment makila te. Bon comme na niveau moko bolobi non on s'arrête maintenant là, ça suffit. Parce que peut-être ça ne lo comme so ko ya nango e ozala pona avantage na bino. So ki bande ko ya Joseph ba simba ki makila. Histoire ya bisi biso mbele bakende ko za la sauver na Égypte te. Mais ba koma ki na il faut tous la na limite. On lobi on s'arrête là, c'est notre frère. On s'arrête là. C'est bon. Je crois il a compris ou elle a compris. On s'arrête. Bande to simba kama kila ba étoile te. Étoile za muto asala ka babiloko yo ekoki ko za la scandale to ekoki ko za la pona mutu nyoso asepeli nango. Ba benga ka étoile. Le azakara trop d'avance. Biloko bino boko sala na 2030. Ya sali yango na 2020. Il faut protéger ces étoiles. Joseph bandekone batete to simba makilate. To te kaye. To te to misaye. To mwa kaye babwa kenon na libulu. To sala. Bakei. Boyi ko simba makila. Ba se débarrasser na ye. Omoni ezabe tol msuso ko moni ki aso déranger. Débarrasse-toi de la personne. Bloque-la. Bloque la personne. Quand tu as les biloko na été ko kipe yete so ki abengi ko zwate. Mais ko simba makilate. Parce que yebite po batwana bazake belete. Ezate ba journaliste na biso basalaka. Toi naza star ba ya ba chroniqueuse na ba chroniqueur te. Ya ba chroniqueur ya mike te. Ba étoile parmi bango baza. Ezate comme tout sur le bien naza star, nde aza star te. Ba star ba mona na mona monde entier ningani. Asali loko monde entier ningani. Asali loko communauté mo bimbe ningani. Asali loko famille mo bimbe ningani. Mutozo bimisa famille na bibwa amemi bango na Gombe. Atongi ndako etage atie bango kuna. Azui société a pesi famille na ye. Donc ya ningisi famille mo bimba. Ba étoile baza bongo. Bande konanga. Bakboya ki ko simba makila. Totika ko bundisa ba étoile ya communauté. Bakboya ki ko simba makila. Ba mona ki limite na biso non, on s'arrête là, on touche pas au sang. Kende. Ndeko na bango akenda to ebi histoire na Égypte akomaki bitumba kutu na esi la kite. Pona la sape ba étoile, ezate ko bundi o tikite. Si tu as quelque chose bimi saka. Bitumba na esuka ki wana te. Moi si ya roi komo luka ye makango abenda e bilamba tika na preuve kutu alakisa tala yango
Il y a certains pasteurs bande qu'on a mboka na biso au moins pesa preuve pesa muto ya témoigner. Il faut douter de tout ça. Il faut que tala ngona ndenge moko total la kaka. Parce que ba preuve que za la meza bonguti. Joseph ba preuve monana ke ba bimisa ba preuve. Moi si aro bimisa preuve alo bitala alinga ki a violenga. Joseph asuka ki wapi. On dirait ya bande kone ko kakite. À l'étranger place ya kende ki na Egypte ba bimba ko sele sous makambo. Moi si on a bimisi na bilamba. Ya Joseph ba bilamba ya Joseph yango alinga ki a violenga. Preuve penza. C'est pourquoi makambo abato atabala ki sur preuve. Futalango na musika kokota penza mozindo te ko lukate ke mutu ane fo ala la po preuve ezali parce que Joseph totanga vision sur Bible Joseph preuve monanaki preuve ezalaki oh il était innocent dans tout ça juste il y avait une étoile il était une étoile comme il était une étoile ba bande ko combattre kaka ba bande ko combattre kaka parce que Satan alingaka ba étoile te après ba ko ba bwa ki na prison. Kaka na prison, modene ya basonjo bande osale pa na bangwe papa bango Jacob kenozala roi. Bando tolane bande osila te azo loba kaka. Do mutsuka za étoile za neloko moko boy. Alors to combattre ka penza ba étoile na biso ti to simba makila te. Exemple zaka na Bible ya Joseph. Ti na ndenga bimaki na prison boyebi po na ndoto alotela ki mokonzi ti be ko ti premier ministre ti nzale bandi na mboka na bango ti bande kone ba yeko zala sauver na ye. Donc étoile azalaka na but moko pona toute la communauté. Soki aza étoile la communauté. Si c'est une étoile de la famille, ko bomande kono te po amila kisakanini po ye mtu atonga bandako. Amila kisakanini ye mtu alongola kutu papa na biso na village na ko lakisa ye. Alingala kisaza na mboka. But moko ezalaka. O nzambe atia ye étoile na kati ya famille na bino. Faut bo pesa mutu wana chance. Ko simba makila na yete. Bande kwa Joseph ba simba makila ya Joseph te. Bande ko to tika ko combattre ba étoile ya communauté, ya mboka na biso, ya ba famille na biso. To combattre kango trop. Pour na mila ki sa trop to la ki se. Bon kip na bino ko loba pona ko leka ko meka peut-être ko fongole matoi. Ke azala adoza kandamu me ko simba makila ya mutu te eza na limite na vie lobi no awa ndeko na biso akomi na suka on laisse tomber aza mutu a réfléchir to komisana kana suka te to simba ka makila te kaka meme ndeko na bango Joseph wana asova ka bango le nzale kota kana mboka bakuti akomi premier ministre bakomi bandeko ya premier ministre na Egypte vous connaissez l'histoire mingi kutu ba yebi yango kolekanga. C'est pour vous dire que ce muto a se déclaré loko moko boy ngana azali nani ya mboko botika ye c'est pas pour rien parce que courage wana kutu ya ko telema loba batu nyoso bazana nango te ezala mingi ba étoile parce que Joseph a telema kalibo so papa na ye na bandeko na ye alors bingana naza roi et bien naka jalousie mais jalousie batiaki mundelo baloba ke awa Tokyo dépasser te to dépassa ka penza te to déborda kate pour na bandeko na biso que ça soit dans la famille mutu moko azo yokanga que ça soit dans ta famille que ça soit dans ta communauté ko déborda kate que ça soit dans ton pays notre pays Congo poto olobela Congo to déborda kate ti mutu azo courage a mi déclarer que ngandenge naza boye otika nana parce que courage wana eza pe ya mutu nyoso te. Il y a quelque chose. Joseph a se déclaré qui et bien daki haine. Mais malgré haine wana, bande kone ba boma qui était ba simba ki makilati. Biso to simba makila trop ya ba étoile na biso trop. Il faut arrêter ça mes amis. Caïn a simba ki makila ya Abel. Juste parce que Abel azala ki étoile. Nyoso bande ko sala nzambe mbeka e bande ko mata. Milinga na yo mona tout droit ke panzambe ndeko na ko meka awa nyoto zo mo pepeye panzi yango à chaque fois Caïn ayeko yoka kanda aboma ndeko na ye nzambe abimela lobi ma osimbi makila ya ndeko na yo to simba ka makila ba ndeko na bisoti bon ko pe sa conseil on peut le faire mais to déborda ka te ti muto akufa ti parce que bandeko to biso to la lokwa ba communauté na biso to kwa bambinzo donc moninga soka lingia mata o kwesi
Talika bambizo ndenge za bazaka na bassin ce boti bango na sani moko bo mona alingi amata moninga tire yango mona to tourna caron bato wana baza ba voya baza ba prophète peut-être bangi ba memba biso quelque part mais biso to benda na kaka odo biso to zaka niveau moko do mutu moko talinga moninga avancer mutu moko talinga moninga yeba na communauté makati pona nini ye alingi alakisa batu nini to osisa ye to lakisa ye omitunte pourquoi ndenge nini akomi place wana na est-ce que ça là c'est pas dédié ndenge nini akomi na place wana peut-être azo lekisa étape oyo azo lekisa période oyo pour akoma quelque part. S'il faut soutenir ta sœur, ton frère, il faut le faire. Et l'autre comme ça, biso na niveau wana na mitunaka, ezalaka jalousie. Cette jalousie là, c'est dit d'abord à quoi? Que moninga omona penza musicien, ayebani na monde entier. Et puis ba mona ka grand. Mais omona ne pas biso to lo ba alongwa kuna za nani. Ye depuis mukoni na za numéro 1. Mais biso bande koneli to lo ba depuis mukoni na za numéro 1. Ba étranger bazo confirmer yango. Alors si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Reste calme. Mutu ateli makabo yimo ko bingana za numéro 1. Bandeko, courage wana, courage kaka wana ya koloba ngana za numéro 1 et puis azolo bango avandite. Azolo bango et puis bo mona penza ba effort o azo sala. Faut accepter. Toyeba kondima baninga. Et puis si tu combats la personne comme ça là, il faut savoir que pourquoi ngana zui courage wana teka yazu yango, c'est qu'il y a quelque chose d'étoile dans lui. Peut-être demain ou après-demain, à cause de la paix modèle, il y a communauté. Comme je ne l'aime pas, na effacé na téléphone nanga. Comme je ne l'aime pas, na rota les subilo qu'on a été. Comme je ne l'aime pas, je la critique pas, je fais mes histoires. Parce que bah la des millions ba congolais tozali. Mutumo gabo ya télé ma bingana chef ya ba. Et puis ezate ka zolo bango avandi na kiti bo mona ki ali ya kaneka ba fufu azolo ba te. Azo bo CP. C'est qu'il rêve de devenir peut-être ce qu'il est tenté de vous dire. Parce que Joseph aloba kango azala roata. Bazaka na ndakwa papa na bango alobinga na ozala roi. Mais et yaki ko se réaliser après do les abatu bazaka na trop d'avance. Au lieu de combattre bango parce qu'il y a quelque chose de Dieu dans ces gens-là. Au lieu de faire besoin combattre. Garde ta bande, continue à faire tes histoires. Que au combattre ndeko na yo, que au fan de la ndeko na yo. Mais ce qui m'étonne encore davantage, et c'est la komona bato ba sala même musala na mutu wana kutu baloba mingi te. Omona siko ba fan siko soki ya mutu songolo pakala, ba telemeli siko mutu azolo ba yaza peut-être première tonne je ne sais pas quoi, to aosa le loko moko boyaza na association na ye tonne je ne sais pas quoi. Bomona bato balingaka mutu mususu ba telemela siko wana. Mais ça n'a pas de sens. Au lieu de telemela ye, faites l'effort dans votre coin aussi, bino pe bon matana ndenge na bino. Ça fait mal de voir tout ça. Parfois je me demande est-ce que période oyo ya ba Lumumba ba nini est-ce que babiloko ezalaka période ya Mobutu parce que ba période ya Mobutu nzala penze za makasité. Po na ebi papa biso lobi ba début ya Mobutu alobi ba ne ba fait 70 ba mi 70 fait 70 ba 80 ba 80 jusqu'à ba mi 80 papa biso lobi en tout cas mutu abande mutu moko ta bande kutu ko lota kutu poto parce que un makuta ezalaki $3. Les gens vivaient mieux au Congo. Et puis, ma jalousie au toza nango lelo ezalaka te. Parfois, je me demande, peut-être par rapport à Kozanga, ma passe des autres bateaux, comme la jalousie, ti à niveau, il y a kota na vie privée en motu, et puis ti bo me mama